Kabila asali boye. Mwana mobali wana te to betele na maboko. Yoka soki bozoze la kepeka kolongola Kabila na koko Yesu akotaka na makambo ya politique te. Vis-à-vis à pouvoir. Bakomi ko sala makambo ekomi contraire na parole de Dieu. Ba banga su nzambe te. Bakomi ko sala makambo ko boye na moni bakomi ke ono évêque Pascal Mukuna. Bien dit. Ce n'est plus l'église. Botika ngai calme. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà. Bazuru bake bakunzi. Oyi bozo mona wana zambe muto achaka bango. Eza na ba jeune garçon moko atelisi elongi boy. Na moko aza na santé médiocre d'abord. Vous avez déjà entendu Mukuna lire la Bible? Vous l'avez déjà vu? Oui, tokokende na yo na niveau nyonso ozoloka wana ya justice tozana yo. Mukuna ne connaît ni lire ni écrire. Mais vous me dites, il va changer la constitution comment? Na kokende na bino tina suka na kolakisa bino. Ah, Mukuna. Tala. Yazaka beta biloko. Beta biloko. Beta biloko. Beta biloko. Donc bazotangela yaza beta biloko. Non, en soi ya yemi kotanga te. Initiative Otomoniango Yasika avec le président Léon Tchouza parce que AMCC ezala nango mais tout le monde a bien noté. Mais grâce à pasteur Léon Lelo tout le monde bino bo s'impliquer na AMCC ezali complicité bo zela ka ba bazali ka ba longwa po bino bo ya tondeni. Non. Pasteur Léon Azali Muto Tokutani et je crois que Nena Lobaki tout à l'heure hein. Eza benzali kambo batute, eza likambo ya ba institution bozo diriger. Institution azo diriger na o ngai pe ba confia ki ngai awa et pas Mikonzi eza ndena ba politique moko. J'aurais plus que temps pour que dans le streaming, dans des organisations comme celle-ci, de Fazek, il y a moyen d'aller de l'avant avec tout ça, ensemble avec le fonds culturel, il y a moyen d'aller loin. Je crois que l'heure a sonné. Vous qui nous suivez à travers la télévision, vous me connaissez passer les voix. Depuis des années, on n'est pas parti. Le glas a sonné, je crois que l'heure est là pour que les choses aillent plus loin. Moto asamba atambola na nzambe nzamba tika kaya tamukolo moko te nzamba zalaka na ye kaka omoi makambo ezoko kisama lelo lobi ta to andele bango papa le yazelo bango na misa batu ezali ba msuka kasengo ezali ba slogan ba msusu bakaya sango ezali kaka po modèle ya kolobela pona ko attirer bato biki AMCC souffrir mingi tomona initiative oyo Maman Denise asalango pona ba comédien mingi balinge bakufa me babika likoloka ya initiative ondenge tomoni oye nango le pa mission chrétien antoko bimi lokola Angelo Nzambe est-ce que so ko assurer bango ke ko banda mbalamo parce que bazanga na ba problème ba santé mutaki para bango te alors la initiative ko tumboli bango ndenge lo beloko sel pela ke bamoni pela Nzambe mo ka kiti pona ko salisa bango na royaume sur le moko politique ya gouvernement oyo tozana ngona katiawa yango wana politique ya président de la République président son excellence Félix Antoine Tshisekedi politique na yango wana oya ministère ya culture pe yango wana ngana zara mutu batindi pona tia bu esile bon ngai premièrement nalinga na remercier Seigneur puisque ceux qui mutaza na souci ya batu nzambe patiaki loboko papa zaki na projet oyo nanu kuta akomi présidente azaki na ba projet oyo abandaki komona ke evandisa ba musicien chrétien lelo nga déjà na beta na studio na etonga zo sa ba projet nanu kuta akomi présidente alors gloire à Dieu puisque lui conduit ya moto oyo ezalaki na bana Israël pendant la nuit ezali likolo na ye pendant la journée la colonne de nuée yango ezotambwisa ye pour accomplir mission ya bana nzambe na kati na AMCC puisque biso ba musicien to lelaki mingi tokozwa mutu ya boye wapi direction PA na leadership ya papa Léon c'était une première na sepeli mingi j'espère que la prochaine fois eroza ko tonda ndeko leka susu en tout cas na on sepela et je demanderai qu'on akoka ko amete ba foule parce que to solo line mbala mingi et na moni kaza na politique moko très
elle est très porteuse. Qui soutient et qui achève. Nzamba sunga yo pe to beleli na bakonzi mboka musala ya Nzambe eza awa pour soutenir les jeunes artistes. J'encourage les musiciens de l'AMCC. Hier, ils allaient qui makamsusu, mais aujourd'hui ils ont makamsusu. To Simba président Léon Choza, to Matisaï Likolo, et quand ils montent, ils vont nous amener aussi au-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, aux Ambianais, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Tel que nous sommes ici par rapport à ce qui vient de se passer. Namakambo est un libre artiste, musicien gospel. Et ce qui se passe aux Ambianais, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Et nous étions de l'autre côté, nous avons vu comment ça a été passé. Maintenant, nous sommes avec Papa Léon Chuza, le pasteur. AMCC parce que depuis AMCC Banda, après disparition, il y a Papa Charles Mumbaya. Tout le monde dit c'est comme si AMCC et Perdaki un peu forme dans l'union. AMCC et Zaki n'a pas problème moi mingi et puis Batubelo Bataki li la AMCC Bakitaki AMCC parce que Zaki plateforme oh tout le monde a la musique, tout le monde a na musique ya mokili to ba mokili to mona ngona ba kola azala kati ya Papa Léon Chuza to sengi matondo mingi boya bino ba proyete bo sadere bambate vision makama wala mosalami na bandeko oyo ya afasek ya makamo ya ministère kitire art balobi santé ba voyage pour na artiste musicien ezala kapé na kokoso kasi à l'occasion na bango ba kolakisa biso ba nzela oyo koleka malamu matondo mingi na lopelo kungu na pasteur Léon Chuza na bino bandeko ya presse. Merci mingi matono mingi. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango tanga baparent bazate vinanga pasi. Est-ce que Koko fait la babote et zali sumu? Kozanga babote est-ce que zali sumu? Voilà, n'a coupé sabino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et on a posé li sungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokiletiki e boaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya li sungi na yo to na ngoposa. Un euro noto anango posa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin li sungi na bino ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci encore une fois chez vous, dans vos maisons. Episcopo Yambo, rendez-vous na Kitata, les grands Ouazalendo du message. Na kanisi na zuba appel à batu bazo benga ngai trop vis-à-vis à makambu ya évêque Pascal Mukuna. Vraiment, bon, na mona giti na okota makambu parce que ba pasteur bazo décevoir biso à tout moment. Ba pasteur bazo décevoir biso à tout moment. Na lobaka ngona émission nga ke Batu bazobo mamboka o ezali basali ya Nzambe na ba politicien. Kabila sali boye. Mwana mobali wana te to betele nanu maboko. Yoka soki bozoze le kefeka kolongola Kabila na kokko Yesu akotaka na makambo ya politique te. Bien dit. Ce n'est plus l'église. Botika ngai calme. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà. Bazuru bake bakunzi. Oyi bozo mona wana zambe muto achaka bango. Vis-à-vis à pouvoir. Bakomi ko sala makambo ekomi contraire na parole de Dieu. Ba banga su Nzambe te. Bakomi ko sala makambo ko boye na moni bakomi ke ono évêque Pascal Mukuna a porté plainte, c'est pas il y a Louis France, journaliste Louis France, et puis na Merlin Vouvou pour traiter qui est kaza illettré à Tangate. Eza na
ba jeune garçon moko atelisi elongi boye na moko aza na santé médiocre d'abord. Vous avez déjà entendu Mukuna lire la Bible? Vous l'avez déjà vu? Oui, tokokende na yo na niveau nyonso ozoloka wana ya justice toza na yo. Mukuna ne connaît ni lire ni écrire. Mais vous me dites, tu vas changer la constitution comment? Na kokende na bino tina suka na kolakisa bino. Ah, Mukuna. Tala. Yazaka beta biloko. Beta biloko. Beta biloko. Beta biloko. Donc bazo tangela yaza beta biloko. Non, en soi ya yemi kotanga te. Ngai na tangi na Bible. Ba pasteur, boyoki si biso soni makasi. Boyoki bisi donc to comprendre te na yebite. Bana nzambo nyoso biso to tselaka mutema surtout ba ya kombo to yebaka toke na muziki toke na ba pasteur maman toza dessus na niveau moko na yebite ngana nga koloba makamba AMCC parce que depuis AMCC banda après disparition ya papa Charles Mumbaya tout le monde dit c'est comme si AMCC et perdaki un peu forme na nyonso. AMCC ezaki na ba problème moi mingi et puis bato belo bataki lika na AMCC bakitaki AMCC parce que ezaki plateforme oyo tout le monde a la musique tout le monde a na musique ya mokili to ba ya mokili tout le monde a ba théâtre tout le monde qui en tout cas lisanga ya bato ne sala ka force même si l'état linga a traité l'état traité ka mingi na ba organisation wana na ba ensemblement wana po esala ke azala bien au monde na maisha comme exemple maisha park ezaki awa quand papa Wemba était vivant au monde a penza soki papa Wemba a sali appel na ba musicien et bazali koya et bazali koyemba ezaki penselo mo malamu mais et comment ki na moment mo après ba Valère ba Charles Mumbaya kokende ba mission bazo bima lobi so bazo bima na par hasard so ba bima na nini to comprendre te bali ko banga mikolo te bali ko zana respecter ba hotel a succès na bango mais du moins tant ba maestro wana bazalaki bato bazalaki un peu ko respecter moi musana bango wana o bazaka nango alors et puis to moni travail oyo ba leader wana bazalaki nango ezaki penza moi makasi et lelo to perdre nyonso. Alors, tant la moni makamamu kuna nga la moni que le makambo a porté plainte, Jésus-Christ yé moso bo tangi Bible bo mona les pabi les passa l'injurier. Oyebi moyibi o mso akota lola te poni. Buzo ba makambo yo kana se wanati. Et si ka batu basangana ka batu balinga ka ba voix officielle te balinga ka bilobe les zolo ba manase wana. Batu bazako kutana Jésus, batu bazako za na ba manifestation o Jésus ba ndako sala. Mais miyibi bazaki na croix ya Jésus. Bazako ka influence ya ba soldat bazaki na se wana ne bazako yo bazo finga ka Jésus bazo ba n'importe quoi même les pensants l'injurier no mona muyibi wana muso akendeli felo na buzoba na yemo kwa komo ba oh yo soko za pena mwana nzambe mi bikisa obikisa pe biso mais muninga na ye pe un grand balade un grand muyibi albi muninga obanga nzambe te tokenda koyiba oyebi bangana na biso nyonso ye to mona ga ete c'est un prédicateur oyebi jour to bando kendo yiba na tokutana kali na nzela azote ya makamna nzambe aza muyibi te ndenga azokufa na biso beza injuste akokufa na biso te un muyibi qu'il était alobi Jésus-Christ mukolo kozonga les apôtres ne croyaient pas même que Jésus-Christ était ressuscité. Mais un muyibi ne kulu sazo ba ke mokolo kozonga azolobela retour ya Jésus-Christ. Un muyibi mokolo zonga o kanisa ngai. Alors yo pasteur Jésus-Christ au monde qui esikani na kene ko mabatu na justice avec ofu lo na kama pasteur pas samba na justice to mona spectacle o ya ngalasi na kutino bazo utiliser ka banzembo ka otokobunda na nzoto te vous les chantres tokobunda na molimkuna elonga. Quelle confusion, quelle confusion. Les gens qui ont la Bible, ils ont utilisé la Bible mal, ils ont utilisé la Bible. Chef, je vais générique, il y a confusion. Bonjour, maman. Bonjour. Vous êtes chrétienne? Oui, oui. Gloire à Dieu. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. S'il vous plaît, je veux. Ah bon, hein? Vous aussi, votre Bible dans Matthieu 4,4, Élysée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de votre Dieu. Attendez un peu. Bolandi,
notre générique minga kolobeza te pour notre commentaire mais les autres kolobela AMCC New Look na bengango AMCC New Look. Pourquoi? Parce que Nzamba Pambola papa na biso Léon Tchouza na comité mobimba o baza koza la pembeni na ye, pour ne pas citer les noms vraiment. Na mona ka ba Henri Papa, na so mona ba José Nzita, na so mona ba Misie Belé tout autour ya papa Léon Tchouza et musala o ba komi ko sala sikoyo ba zongisi espoir ya ba musicien chrétien. Pourquoi? Parce que makambo na yoki bo landango kala mingte likamba ba soins médicaux surtout ça to mona mama Denise Nyakero na pesi mama Mbote bisiko azali lelo soki bo moni ba comédien mingi baza en vie. Mais sur 100%, mais 80% si bakufaki déjà. Parce que bah niveau bah malade, on a des dépenses, on a ben pas mais grâce à bah soins médicaux, oh maman Denise a payé ça bah comédien, ne tout ce monde a bah on se bah belle bah soins appropriés à Kitoko. Mais tout le monde qui bah misère chrétien bah so kufa sans soutien. Bazan donc nana lo ba likamba ba série ya kunda. Oh ya kufa ki wana AMCC mute kunda ye AMCC. Nous te connaissons la contribution na bango. AMCC comme espoir ya vie ya batu. Donc famille boko li mona tie kolisi mona meso mona kufi AMCC neza kokunda. Même na ditan Charles Mumbaya ezaki na ba niveau te. AMCC doit être soutenu par l'état. Mais isa nini? Basu ba sunoli AMCC basi ba beti AMCC ba baby AMCC longa ba tikali ko sundola. Na mona ba ngata ba réunion te. Mais na lobaka bino bo liambonga AMCC lié sabino. Bo voyager na kombo AMCC lelo bo sundola AMCC nzambe obino kama makambo nzambe bo sela wana akufuta bino. Mais grâce à un papa Léon Tchouza non papa azama kasi non lukele kombo mikolo non donc bato ba moneka mukolo moko bo vie moko bo asila soki neni papa makambo zo sala to zaki bo permettre ngana pesa exemple na zo pesa exemple ba pasteur ba pesa ngo to zaki na bato musu bazo kamba AMCC awa to mona kata dimension OT lelo ba soutien et bandi ko ya lelo ba soins médicaux ils ont comme rassurer pour la ba mission ozana ndaku nano okela komi komisate na AMCC kende mbangu AMCC na bureau na ngweza na rompo ki mpanzo bandi ko matele to kende na babenga ngoni direction na ya Kasavu poko na commune ya Kasavu bwana omona ka école moko ezaka wana ya handicapé AMCC zawana baza na bureau na bango bazo fonctionner comme pas possible quand la minute muke bazui mandat mais makambo c'est ça mis déjà non et ça la raté AMCC pasteur Léon Tchouza azui yango avec 0 francs na caisse tala musala ba pasteur azui yango avec 0 francs na caisse mais abandi batu musu ba mona bazo voter président anene loko tata ma papa mazo linga kende kokota na kata makambo eza ko diriger ba vie ya batu oh bande ko nga faut ça quand même na critère ba benisa ki batu na fête mais critère ezala ki quand même faut bola tabila mba bien hein oh boye nini boye ale mutu ndengo yo boko banda ko bundisa kaye ko lobaka n'importe quoi ko sala ka boye sur ba initiative boye ba soins médicaux ya batu non vous n'avez pas teka œuvre tellement makambo ko enregistrer œuvre na lobate ça non comment botaka makambo lekaki yo moko landa yo moko mi tirer solution yo moko mi bengela yo moko mi soit solution na zoba na maman na biso pe Mado Makwe na moni yote ça fait 2 réunions na moni yote pour baza na assemblée générale na moni maman Mado Makwe te nsembo na yo e otiko betawa ba komi ko utiliser ngo awa kala mingi te awa yo moko zo kufa mobola kuna na ndako na yo mais koto ba ever ba zo ko utiliser ka siko ba bisika ko kendaka yango pona ko yeba ba droit loko zo makambu boza kidiba alors lo ba nzamba sese ngaite nzamba sese ko yo sakini po nzamba salisa yo alors makambu leke kitoko to sakina ba ranger à makasi bazaka na mona Christian Litansi na mona qui na moni ba grand maestro donc vraiment makameleke kitoko donc yo mutoza muta AMCC yo muto kima AMCC micro ba bengo New Look avec le pasteur Léon Tchouza to la événement na penga non commenter na lingi na ko sa commentaire te parce que na lobby o na lobaka yo comme robo monier mutu na bino te na za journaliste na za mo palanga ni sisango
naza ko sango naza ko pesa sango na bato balingaka nga o ba pesa nga confiance place c'est la vérité ko ba vérité parce que moi je regrette beaucoup tant on a zomona ke ba bengisi ba mission chrétien mais namoni Enis Manianga yete namoni Moïse Mbia yete namoni Maya Kalamba yete ça va me dépasser ko lekelanga to bolingi mombaya la mukapo banga Bible pekisi biso ko banga mutu na hypocrisie tous à la sincère ale mukolo Léon Tchouza ko sosko marché o ezake gouvernement pesi ale ba ke soki kingakati ya bikolo yo kete o bandu ko leke mission ya ko leka ka mission ya ko leka nga na lichette na tele mangana wazalendo o ka komona ngate je suis le wazalendo du message na machette na moto biso tout ça ko défendre l'intégrité à parole de Dieu tout ça dans le vrai tout ça dans le faux. Alors tout suit événement o eleka ki bino mobota na boko pesa ngo kombo c'est vrai ça qui assemblée générale mais na sima assemblée générale maman na liboke zala ki na ozanga na kombo ko lobelango yo moko landa makambeleke kuna tokutani prochainement épiscopo ya Mborande Kita rendez-vous na Kitata les grands wazalendo du message. Bien-aimés membres de l'AMCC Europe, de l'AMCC Diaspora, Shalom. Je viens vers vous pour vous inviter à participer massivement à la réunion que nous allons tenir ce dimanche prochain à partir de 20h. Notre frère David Ilunga va nous aider techniquement en cela et mon souci est que tous nous puissions participer. Il y a eu un long moment, on n'a pas parlé, effectivement parce qu'il y avait des choses qui s'est préparées. Maintenant que la base a été bien plantée, je viens vers vous et nous voulons parler profondément de l'AMCC Europe et de toutes ces réalités. Vraiment, soyez les bienvenus et que cette réunion-là soit vraiment une base qui va nous amener vers de l'avant. Demain, l'AMCC sera meilleur et aujourd'hui, on doit y travailler. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nouvelle tendance, Tolingaki, OP Sabiso ba impression na yo par rapport à initiative Otomoniango Yasika avec le président Léon Tchouza parce que AMCC ezala nango mais tout le monde a bien noté. Mais grâce à pasteur Léon Lelo tout le monde bino bo s'impliquer na AMCC ezali complicité bo zeleka ka ba bazalika ba longwa po bino boya tondeni. Bon, on a une nouvelle tendance. On a une question à opérer qui est une nouvelle tendance. Non. Pasteur Léon Azali Muto Tokutani, et je crois que Nena Lobaki tout à l'heure. Eza Benzali Kambo Batute, Ezali Kambo Yaba institution bozo dirigé. Institution bozo dirigé, na o ngaipe ba confia ngaya et pas Mikonzi, Eza Nena ba politique moko. Alors, tout le monde bayambi au kitoko, impression des années par rapport à la mission chrétienne, je sais que dans mon ndé mbala liboso ça na bango boye. Est-ce que impression des années par rapport à ça? Donc le bina comme à église ou bien non, en tout cas, musicien chrétien, liboso mais awa, na AMCC sous direction PAWA, na leadership, il y a Papa Léon, c'était une première, na CPLI Mingi. J'espère que la prochaine fois, il y aura un collègues sous. En tout cas, na CPLA, et je demanderai à meter ba foule parce que tout solo liné mbala mingi et na Monika na politique moko très elle est très porteuse. Question nabiso asukeza côté ba soins médicaux oyebi ke AMCC souffrir mingi tomona initiative oyo Maman Denise asalango pona ba comédien mingi balinge bakufa me babika likoloka ya initiative ondenge tomoni oye nango le pa mission chrétien en tout cas bimi lokola Angelo ya Nzambe est-ce que so ko assurer bango ke ko banda mbalement parce que bazala na ba problème ba santé mutaki para bango te alors la initiative ko tumboli bango le ndemo lobelo ko sel pela ke bamoni pela Nzambe moka kiti pour ko salisa bango na royaume so le moko politique ya gouvernement oyo tozana ngona katiawa yango wana
politique, il y a président de la République, président son excellence Félix Antoine Tshisekedi, politique nae yango wana. Oya ministère de la culture pe yango wana. Ngana zara mutu batindi pona tiabu esili. Merci beaucoup. Nakanisi tosepeli na descente oyo toujours ça la évaluation biso taba journaliste donc total yo soki makambo esalamité yebaka oyoka biso. Nouvelle tendance, ma menace nouvelle tendance. Na sepeli merci. Je crois qu'au Moni Bitumba, donc vie ezali lutte. Vie ezali lutte, à tout moment il faut se découvrir. Quand on se mesurer dans l'obstacle. Tu vois par exemple, quand on parle de la France, on parle de calambolage de guerre de 100 ans. Ce n'est pas en une année que la France s'est développée. Donc tu vois, quand il y a, dans une association, avec la combinaison des esprits, dans l'unité, il y a moyen de faire de grandes choses. Je crois que cette fois-là, le moment est arrivé pour que le musicien chrétien s'unisse, pour qu'enfin qu'on puisse hisser le drapeau ou le flambeau de l'âme c'est plus haut que ce soit, parce que au fait le musicien chrétien participe au développement du pays. Il a droit à tout ce que le musicien de notre côté ont droit, et c'est notre droit. Nous devons évoluer, nous devons aller de l'avant, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs la musique chrétienne, quand on la fait très bien, elle touche l'âme. Quand ça touche l'âme, l'âme est convertie. Cette âme là va porter beaucoup dans le pays. J'aurai plus que temps pour que dans le streaming, dans les organisations comme celle-ci de Fazek, il y a moyen d'aller de l'avant avec tout ça, ensemble avec le fonds culturel, il y a moyen d'aller loin. Je crois que l'heure a sonné. Vous qui nous suivez à travers la télévision, vous me connaissez passer l'info. Depuis des années, on n'est pas parti. Le glas a sonné. Je crois que l'heure est là pour que les choses aillent plus loin. Merci. Merci Nakanisi. Tozala ba maman nouvelle tendance. AMCC à tout les années ils avaient karaté. Tout le bango po bamsu bakotanda ko balemba babaya baya ka souste. Yango to lingi baya parce que ezala te ke ba sa makamla bango bango moko biso ba boakisa biso muta boakisa mutu azate et masolo ya AMCC ici échangé déjà. Maman ba impression zani ni bando banda musique ko ka makambo est-ce que so yo kango déjà? Bon, Gaï, premièrement, on a remercié le Seigneur, puisque ceux qui m'ont un souci à battre, nous n'avons pas attaqué le beaucoup. Papa Zaki na projet Oyo, nous coûte à commis présidente. Azaki na ba projet Oyo, abandonné comme on a que évandissa, ba musicien chrétien. Les longs déjà na bêta na studio na étant azo ça ba projet, nous coûte à commis présidente. Alors gloire à Dieu puisque lui conduit à moto Oyo zalaki na Israël pendant la nuit, ezali colonne pendant la journée la colonne de nuée. Yango ezotambwisa ye pour accomplir mission ya bana nzambe na cadre na AMCC. Puisque biso ba musicien to lelaki mingi to kozwa mutu ya boye wapi. Alors mutu ya boye liboso mutu ya boye azalaki te. Azalaki te. Azalaki te lelo papa Léon to sengeleka longue vie protection divine. Nzamba kwesa banguna nyonso o baza pembeni na ye. Nzamba élevé ye pour être tombe la musique congolaise chrétienne et telemi et quelle question na ngana zotuna o moni awa balobeli bilo ba mama bokoma ko bela pamba bozolela ba soins médicaux ezate boto kufela kutu mingi atango yoki mbakamba ba soins médicaux bazwa bino en charge lobeli onini papa omundi esengo na zalango. Donc l'équipe est sengonyos. Comme musiciens à honorer la façon wana. Ah papa Léon Zamba Pambola yo. Santa Tomutombele, merci. Maman Poussana, okolo banini par rapport ya nyonso oyo oyoki lelo bali ba bando teka ba musique na bino et puis ba produire bino lisu banzembo. Est-ce que na AMCC zala soke zala te et ça lion ndenge nini? Bon, papa, merci pour la parole. Ngai na sepeli makasi. Na sepeli makasi na AMCC otoza nango na minute oyo puisque eza AMCC o ezokambama tout d'abord na mutu oyo aza le coach de la musique congolaise. Nga mutu na olobawa nazo participer na ba étudiante na ba étudiant ya école ya musique ya papa Léon Chunza. Tozo yekola ngo malembe papa akomisi biso na dimension tozaki oyemba donc tozalaki nango mais na minute oyo
tokomi na dimension toza na musique moko ya ke totelemi esika moko te nde yango tozosepela puisque papa aza na baambition ya bien aza na bolingo aza na baparti pris te aza mutu moko oyo azolinga musicienne chrétienne nyonso ou bien chrétien azala na visibilité amonana ayebana mpe ayokana eza te ke na ntango ya papa Léon eza na bamosusu bakozala bamusicien oyo bazomonana na bao bazomonana te aza na baparti pris te azosala mosala lokola pasteur ou bien berger puisque biso nyonso toza na se ya mapapu na ye azokonza biso aza na bolingo azolinga amema bamiziki na biso na public bato nyonso bayokango en tout cas mpo na nga eza esengo makasi toyebi ke lobi ezala bien. Merci mama kusala mwa muke nakanisi omoni makambo nyonso ndenge eleki lelo oyoki makambo ba soins médicaux oyoki makambo ba voyage neti yo na mte so baboyela visa combien de fois lokola ba assurer bino lelo bokende na mono za nesengo makasi okoloba nini par rapport ya président Léon Tchouza nyonso osala AMCC bele bano ba ka sala lelo te azo sala lelo te ba to bande lelo te mais oyoki lelo elobelo nini zo micro. Merci beaucoup ngai na remercier na Nzambe pe nazo continuer ko boakela papa pasteur Léon Tchouza ba fleur nazo boakela vraiment ba fleur ndeka tolobi donc biso tolobi soki papa Léon azwa ki place ote elinge kozala pasi pona biso ba musicien donc du fait que papa Léon to pesa ki o ezala ki pouvoir nde tozo mona makambo zo sala mana miso donc lelo bazwa musicien azwa abakoma neti na charge moko boba akozwa traitement ofele eza facilité eza facilité o esalamaka te mais na mandat ya pasteur Léon Tchouza ekosalama. Merci beaucoup. Nous sommes dans la joie. Il y a un président, il y a modèle Oyo. Vraiment, ezala qui déjà prévisible. Et banaki déjà que ce qui président Tchouza Azui Makambuna Maboko, ça va être comme ça. En tout cas, l'élo, tobandi ko sentir, peut tobandi ko vivre réellement ba action. Tobandi ko vivre ba action. Donc le programme il y a Fazaïk, et ça prise en charge il y a soins médicaux. Vraiment na makambo ba voyage na makambo belezana. Donc tomonike abandi ko sala musala en tout cas bilembe bandi ko monana. Ceux qui dans longtemps chantre chrétien azaki considéré mais siko tomonike non à cause de la siko considéré. Nous disons merci, on reconnaît l'arbre par ses fruits et nous disons merci au pasteur Léon Tchouza parce que tout ce qu'il avait promis, il est en train de les réaliser. Une chose comme conseil, pasteur Léon ne craint rien. Dieu est celui qui initie, qui soutient et qui achève. Nzamba sunga yope to beleli na bakonza mboka musala ya Nzambe eza awa pour soutenir ba jeunes artistes, ba musiciens chrétiens, lelo to koti na makambo ya santé, to komi partout. Tous hommes ont soutien au ministère et Bongisi. C'est pourquoi nous disons et nous demandons au gouvernement de pouvoir enrichir Moussala ou le président Léon Tchouza Abandaki. J'encourage les musiciens de l'AMCC. Hier, Ezalaki Makamsusu, mais aujourd'hui, Ezamakamsusu, Tosimba, président Léon Tchouza, Tomatisaï Likolo, et quand il monte, il va nous amener aussi au-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, oui, impression, n'a pas na journée à l'élo. Ezaba réunion, le quoi réunion, il y a batunion sauté ou bien attendre sauté. Ezali réunion, Ezalaki spécial, na présence il y a DG, il y a qui pour na Farayak, quelque chose au Fazaïk, quelque chose comme ça. Ezali par rapport il y a prise en charge de la santé, il y a artiste. Alors c'est quelque chose, bilo ya kana tango nyon sauté. Voilà même j'ai intervenu on a koloba que non un moment musique chrétienne Ezalaki marginalisée depuis Charles Mombaya et jusqu'à aujourd'hui, il y a pasteur Léon Tchouza, on a bien à Lyon Tchouza.
Léon TP Lion, on comprend, parce que nous voyons que nous avons la force du lion et la grâce de Dieu est avec lui et il est en train d'amener aussi AMCC na Tanaye et comme à quelque part. Alors dans tout ça, nous voulons que le Seigneur fasse de sorte que Batoubatia mis sur le color musiciens chrétiens et Banzembe Belé Oyo et Beten Amboka Oyo na ba initiative ya Charles Mombaya et Pambola Penza Batou Belé. Alors AMCC Ezali et Ezali continuer pour ça là exploit na yango. Alors je voulais vous remercier. Moi je m'appelle pasteur d'école Tchendelele. Je suis artiste chrétien. Alors Bayebi, que Dieu vous bénisse. Moto asamba tambola na Nzambe, Nzamba tika kaya tamukolo moko te. Nzamba zalaka na ye kaka. Omoi makambo ezoko kisama lelo. Le but à toi de l'ongo papa le yazo le bango na misa batu. Ezali ba msu akasema ezali ba slogan, ba msu bakaya ngo ezali kaka po modèle ya kolobela pona ko attirer bato. Nzoka mwana Nzambe soka zoloba ayeda simba mipa ya nani. Ngana loba lo moko oyo Nzamba simbi muta kobotola ya zati. Oyo Nzamba alandisa mina sima maloba ekokisama kaka. La Bible nous dit Nzamba za na sima maloba basali na ye po akobisango. Tala siko Nzamba sali que maloba nyonso le président lobaki ekokisami. Donc on appelle moto quand on a c'est ça on appelle moto abeli bozo comprendre était bo pesa ni mambo ngamuke bo pesa kokité. Mais comment à cause de l'initiative à boye bandeko ba pusani pour le besoin rappeler que yo papa maman na ba misatu besoin pour traitement na compte ya MCC c'est une grâce particulière. Vraiment je féliciter l'initiative à boye président d'abord le Otiza et puis biso toza pembe na ye Nzamba kosunga to continuer ka biso nyoso musala bato ezanga kama mabakute pasi mabako ezali to kobongisa to senga na bandiko so ba olanda biso bato ba mambo so MCC place moi ba vide ezali ba kobunga ezali ba yima te ba poussa na pembe na biso te basunga biso tika te Nzamba bolingo sukate azala na bino nyoso c'est frère José Ngunga ajora musala na Nzamba album pasi gezo bima yezo akosala bozela bomona ba danse pe banzembo kitoko tika te Nzamba za lukumu amen. Bon, Ngandeko, bienvenue Maïma, chantre de l'Éternel. Bon, déjà, président à Lobaki, Tango, tout comme il y a Tango Maponomi, à Lobaki et Belé, à propos, il y a œuvre la biso, nous avons bénéficié de l'œuvre la biso, nous avons bénéficié de Moussala, nous avons ça. Alors, les lots, ils ont salama, ils ont juste pour la recoxa, ou à la Kaki biso, na Tango Tulaki là-bas. Maponomi mais ils ont pour ça malheureux. Nzamba za okumu na onyo sur salama parce que musicien nyonso azala souci ete ba œuvre na ye ke liboso nde yango to bengi bande ko nyonso na ba adhérer na kati ya AMCCT ba ya ba adhérer makambo nyonso ko za malamu ndeko la mino bienvenue Maïma la album zo bi makalate album titre na ezali malasi et ko sala featuring de beleza bande ko Daniel ba fait Patrick JP merci merci beaucoup nakanisi touti na réunion munene oyo AMCC a outi organisé vraiment bato ba sepeli to moni pe l'homme de Dieu awa to ebité ba impression nous allons par rapport à komona nyonso eleki na AMCC to moni ndie makambo ezalate mais cette fois-ci to moni ke makambo ekomi ba assurance ba soins médicaux makambo belé lobami awa ba impression les années par rapport à nous sur tous les cas. Il y a liboso merci mingi na mai aussi ko sala mana sika oyo comment on appelle papa ndingo sili ko tuna tomoni makambo nyonso toyoka na epa ya papa Léon Tuza na pendant période de campagne tomoni vraiment yango ekomi kokokisama yango tolobi aux ambiennes la valeur n'est pour le nombre d'années parce que bato yo bandimelaka yete omoni na réunion oyo là laza scripteur réalisateur metteur en scène na sali pe na francophonie na zoka trophée na francophonie na ba na ba papa Colombo bato ina mais au moins la soki na bato cinéma et théâtre et ba Caleb bato belé mais
okomona soki ezalaki réunion bathéâtre bafilme bakozala très belé bazala belé okomona mpe union wana dans l'ensemble unisson ekozala vraiment ndeti nzembo moko ya unisson et nous toza bachantre fallait ezala chant nouveau na baoccasion ya boye occasionnellement ke tozala na mpifo ya bwanya mpe mayele ya kosangisa mobuku oyo papa Léon Tchouza alobi na biso atake l'homme de Dieu pasteur fo alakisa biso nzela tolanda mais cheminement tozomona balanga nzembo ebele bazoya te mais oyo eza pasi mingi ntango bakomona présence ya président de la république na sika oyo nayebi ete ebele bakoya misusu bakoloba ngai nasala balibongo boye nasala boye me napesi longonia na mokonzi ya mboka ya ekolo Fachi Beton Muku Atombolo mai alobaki na biso de l'autre côté ki aza na souci ya kosunga bato ya gospel pamba te ezala obeta miziki combien mais soki osali moko efulukisa yo efongola yo ndenge tomona bandeko langa nzembo ya Niger ya Côte d'Ivoire Cotonou pasteur Léon Tchouza matondo mingi na mayasili kosala na bino mpe bato ya presse na ndenge bazali kosoutenir ye ntongo mingi pokwa po eza bapresse ebele bamoni moto pamba nzoka oyo aza pamba ezanga ntina epai ya nzambe ezali na ntina pamba te nzambe azali nzambe oyo aleki banzambe tu mpo moto ya moto azoya aza na nzambe na ye alataka bia amoni nzambe nde kolata mais awa toza na nzambe ya solo mpe bomoi lokola aza na kati ya papa Léon Tchouza tosengi matondo mingi boya bino bato oye te bosadere pamba te vision makambo malamu esalami na bandeko oyo ya afasec ya makambo ya ministère ya culture art balobi santé bavoyage mpona baartiste musicien ezalaka mpe na kokoso kasi ya l'occasion na bango bakolakisa biso banzela oyo ekoleka malamu matondo mingi na mpe lokumu na pasteur Léon Tchouza mpe na bino bandeko ya presse lokola bozotambusa ye botika ye te boza lokola babeki na ye merci mingi matondo mingi mbote epai bozwami baye bozala mposa koya boya na AMCC c'est le mystère de Dieu Christian Tchama artiste auteur compositeur merci. Bon, en fait, l'autre Goloba, tolingi pena te to amplifier mes ententes, to la dislocation, la haine, non. Pour ça, nous, pour nous, nous savons que Dieu a un temps pour chaque chose. Et bien, nous sommes à mon année, à mon année, so nous avons fait les muscles à mon akate. Mouvement moné comme ça na MFCC le lot déjà le Kambouatan Gwanzam. Il faut nous laisser le temps aussi. MCC Zalino Maboko ya Patrice. Banda tozu mandat au tout ça 5 mois ça. Et dans 5 mois vous vous attendez à quoi? Tout comme ça non. On doit faire des démarches. On doit toquer des portes. On doit chercher les gens qui pouvaient soutenir. Dès les Kambouto ça là moi. Pour que ndenge ni tozo ba soutien, ba fond de promotion, ba fond de promotion culturelle pour que nous wana et ça les services. Tant est le lot, tout le monde a subvention à santé, calamité, ba monde a prise en charge à battre. C'est bon déjà. Quand déjà biloko wana comme salama et pour fungola biso peut pour rassurer ma musicien. Le monde nous regarder. Qu'est-ce qui s'est fait dans MCC? Rien. Bah attendez le moment qu'on a rien. Et l'autre ils ont bougé te mutu moya ya exact. Pesanga date de na ipso de là. Tant le mouvement est à la macasse na MCC. Vous verrez même les gens qui ont abandonné la MCC viennent. Wa biloko loka kana photo. Oh yebisa yo. Monanga bien. O biso za la forme te mutu moya chao kaya te. Bando le kaka bando le kukaka. Mais une fois kaka forme yé. Moi karango, moi parfait. Tout le monde a comme le kaka comme muninga na. C'est ça c'est que c'est le monde. Donc na oyebisa bandeko ba otala ngai apaisez-vous. L'MCC en marche to tomba makala mingi te to kende. So modal ba DG ba fazaik ba komi koyawa to kobenga ba DG mususu bo mona na ba ministre ba koya awa. Na ba ministre to faire verine ba gwa ba oye ministre affaires sociales kala mingi te. Ministre genre en famille pour la famille ya bana to ba koyawa. Donc je crois que structure les amunene mais akinde na batu ya ba capacité. Il faut ba influenceur bazala ba influencer le Congo et mata. Nous croyons que Dieu va permettre que Makambo toujours ça là et je suis. Merci beaucoup. Message relancé na ba génération à Sika parce que mingi ba ya vers binoté boza munene talaka association à mission ba église est combien mais ba tebelon dirait ba s'attacher à la église c'est normal.
Bis Yelandaraska Maïcholak. Vous savez, quand vous ne connaissez pas l'importance de la chose, c'est difficile de donner l'importance à ces choses-là. Parce que l'importance, c'est que ils font quoi? Ils ont quoi au juste? Donc, bénéfice attendez-vous, bénéfice Zoya. Je sais que vous avez besoin de soutien, il y a des concerts, de promouvoir les musiciens, c'est très important. Mais d'où c'est quoi? Il faut d'abord constituer pour ça la stratégie, ça la bongo et ça et quota. Quand l'argent est là, mais éviter et là on y peut ça faut mettre ça concert public, pour ça l'école, pour ça l'hôpital. Am c'est ce besoin mon aux hôpital nango et ils sont ba terrain nango et ils sont ba école nango parce que vision est monene. Voilà un peu ça. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour boze loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango. Ça a des jours ata batie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka pazo à toi famille te à tous problème na mututé jalousie car donc ba produit yango y anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.